Monanga Innocent Chouami ya lolo Christophe. Soki olinga kangai. Soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta ya lolo Chouami TV. Ya lolo Chouami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na ya lolo Chouami TV. Et au salanga bien. Et au salanga elengi. Au salisangai. Ya lolo Chouami TV. Na lingina mona bino ebele. On a posa otala théâtre. Olingo yeba actualité ya mboka. On a posa oyeba makamba musique. Kota na ya lolo Chouami TV. Peuple congolais. Congolais partout dans le monde, bisogna surtout s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, ba télé-réalité, ba mission, ba théâtre, ba gag, nyon souhaite les comédies à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Chouami TV. Yalolo Chouami TV, mon pepa sika. Yalolo Chouami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Chouami. Il y a Lolo Chouami. S'abonnez-vous massivement à Bokomona Kitoko Bagaga bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili oso mutu boyoke la ngaite. Faut yoke la nga. Pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché. Mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Moko. Chouami ya Lolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement na Chouami ya Lolo TV. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo Chouami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na ya Lolo Chouami TV. Eza chaîne oyo ezo l'exabiso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko ya Lolo Chouami TV. Boyebi ya Lolo Chouami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi filme na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na ya Lolo TV. Ya Lolo na biso ya Lolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Chouami TV. S'abonner, c'est bon. TV de makambu Yalolo Chouami TV. Ya bilo comme un niveau ce qu'on a likolo Yalolo Chouami TV. Babi ya Lolo Chouami TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia ya Lolo Chouami TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na ya Lolo Chouami TV. Bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko obino bolingaka bokutango aw na ya Lolo Chouami TV onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo epesa bino plaisir. Bo s'abonner massivement na ya Lolo Chouami TV ya ngonde makambo ya Lolo Chouami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur ya Lolo Chouami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na ya Lolo Chouami TV. Ya Lolo, umela. Ya Lolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nan ba jouer te. Ya Lolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal na ye.
Naye ya lolo naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Première film, tina dernière film à filmer. Bon, la featuring. Nebo s'abonner na Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que li kondi na bango. Mutabanda ba makambo wana. Yalolo blague télé, Yalolo Swami TV. Mona ba dimension ba film. Pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambo. Filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio, la cara, filme bandio, filme bandio, la cara, filme bandio, Merci parce que vous avez belé à Kolanda Biso na chaîne Oesika Tozali Wapi na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV ne makambo. Yango na zoe bisa cher ami internaute. Tout le monde au balinganga ifani sosa. Bakselanga calibre 12 pour na lingango. Na changer langa. Bakselanga calibre 12 pour na lingango. Abonnez-vous massivement à Yalolo Swami TV. Et l'autre tous en bandal c'est Paris. Tous en bandal c'est Paris na Yalolo Swami TV pour na recevoir la bino micro baladeur. Oto yeba. Lelo, tozala ki confiné kasi balobi ba déconfiné biso. Ce que tolingi to yeba bana kin ba bisa biso est-ce que ndenge ba déconfiné biso boy. Ndenge journée yango ebandi déjà est-ce que eza lokola tozala kaka na confinement te. Ndenge ba déconfiné biso balobi ke ba bar kaka efungwa makasi ba église te est-ce que c'est juste. Chers amis internautes, abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV. Toza la bandelle c'est Paris, toza la micro baladeur, to tuna bandeko na biso ba congolais na ba congolaise, to yeba soki ndenge ba déconfiné biso toza kaka lolenge wana ndenge toza ki confiné to makambo changer. Et puis pourquoi kaka babar, pourquoi ba église te? Vraiment, na yebite nga esalinga passe lokola chrétien ya omona ke ba déconfiné mais balobi to pemisa nzambe tandis que nzambe oyo apemisa kabiso tenga na lobaka akotisa ngai ngai tana lobaka ngai côté kuna bazongisaka biso na pesi mbote na ngai na Jésus nanga mfumo ya nanga Yananga Jésus nanga mfumo ba gros bisous à toi mon frère nanga Jésus nanga mfumo ba mbote belé na yo nazo pesa mbote na ba bana nyonso tu ya Paris parce que lelo naza na bandali c'est Paris na pesi mbote na bana nyonso ya Paris na pesi mbote na bana nyonso ya Bruxelles na pesi mbote na bandeko nyonso tu ba diaspora mbote na bandeko nyonso tu ba congolais partout ici o wapi bozali bolanda kabiso et puis ba o boza déjà abonné yo moto oyo zana abonné te na yebiso nini olinganga ate soko linganga te na bolingo nzambe kasi salela mingi salela mingi Yalolo Swami TV parce que Yalolo Swami TV nde makambo nga fani sosa lumière ya tango nanga lumière makasi naza awa na Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV zalaka bongo mon ami Lolo Swami TV zalaka bongo. Ba gros bisous na batunyo surtout baza déjà abonné na site na biso yo mto zana nous abonné te abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV faire abonner les autres pour makambo et les kaka awa bozongo nulle part ailleurs ezakaka awa na Swami Lolo TV donc à suivre totambusi micro na biso pona ba question tozo ba réponse nango pour vous la satisfait donc bisous. Bon, merci. Tant que peuple congolais, tant que peuple chrétien. Alors, on a comme si dans Zambé, la nenge maladie ezaki na moka, ezali susu nenge ezalaki te. Alors, on a regretté na tel makasi. Na place, ya ko fongola ka babar, hotel, ba mituke songa normal. Et moi ngabotsango te église. Église nzambe ne mutapesi biso pema lelo se to comme na PO peut-être to zui lelo. Et ça Nzambe. Combien de personnes au Bakoufi
baleki biso to biso toleki bango na nini mais nzambe wana bateli biso tant bofandaki lisanga na bino bakonzi ta bofandaki lisanga bobeki ete eloko ya liboso toluka elongi ya nzambe mpo nzambe nde moto apesaka kimia na regrete namoni mpena bondoki ya gouvernement na biso te makambo na biso emonani mpena pwelele bino boza bato ya nzambe te yango omoni ke bozoniokola peuple congolais bozoniokola peuple congolais donc bosala bino bato ya butu nti boyaka na bino na baparlement bozala na bino bikeko bozala bino bato te bozala bino bato ya butu mpo moto asa moto ya nzambe akoki kosala eloko te oweleli bare efongama motiki église nzambe esika yo osambela est-ce que papa Félix Tshisekedi est-ce que yo sa chrétien et chrétien akoki kosala mpe makambo bino bosali mais je regrette beaucoup mais boyeba moto asala mokili eza nzambe soki bino baluki bopini nzambe nzambe nde akopini bino pouvoir bosala yango eza nzambe nde moto apesaki bino soki eza ya nzambe ekowumela soki eza ya nzambe te ekoyeba na jour eloko bino bosali merci na suki wana nasepeli kaka ndenge nzambe abateli biso alors nasepeli merci. Bonjour papa. Bossa. Papa Bossa, merci beaucoup de nous permettre de stopper son micro. Question c'est ça par rapport à des compliments au monde. Makambo vraiment tout le monde a vraiment clarté. Un an nous bafongoli baba mais ba église batiki pona ni. Pe mo toza na ngona ya Nzambe. Biso tu l'église biso to vivre na église. Pona ba mbongo teke mabonza te. Pe mo to pe makana no elboso Nzambe. Mais bango bafongoli baba batiki ba église to boite ba pasteur ba mususu ba komi mabe. O bazwa basi ya batu ko bomba yango omoni ke ba président azui lokano wana mais fallait ba fonga na église. Zomon ba église na ye yana no bazongi service ba église sima na ngonde ba fonga baba mais bango batie ba église batiki ba église ba fongoli baba en tout cas tu sais neti ngana sepe na ngai. Bonjour. Comment on a Jean Mokendi? Merci beaucoup de tout na bingo na yo. Ya par rapport à des compliments ba des techniques sur le ba tout ce qui normal la moto de sur 4 3 mais après si les Christa qui peuple congolais moi les Christa zande ki eloko basali ezana ngoma bete mais les problèmes zande ki église ndé le kitu pour église nzambe mo ko za pema to zala ki pona maladie ya Congo maladie ezaki na Congo bien sûr mais nzambe ndé force à liboso jamais église ekotika la sima biso to mela masanga mais nzambe to bosa na ye et ça c'était et loko basali normalement ezana ngo bien té pour nzambe azali kolo nzambe azali boso maka munyonso ba fongono église sok église tango église afongoma bato soko ba se prépare ko yemela masanga église eza ekoza gisaki te église nzambe azali kolo ya makambo tout jamais église ba ko fonga sango ti les 15 et ça c'était au kata mon sentiment mo opesa probité na masanga bo kindumbe zonga we bien nini mutu wake yiba po na to kompate mboko to kena makambo ndenge nini eza ça c'est à muke mituka bazongi sibaka munyoso mba moto makambo nyonso ezongi jamais liboso ya makambo ba bani bate bara na ti les 15 mais jamais ko chango église ti les 15 te problème église nini soki église za mikanda te bakati basu église za mikanda bafongola ngo banda misana ngo mais ndikesanga na zango ya ngwana eza ye président eza ba ministre nzambe azali boso mais masangane azali boso koleka nzambe o basali to sepele nango te ndeti bibembe na sepele nango eza la bongo ndeti bibembe sepele eza la bongo po bibembe ko ibando ko malko la fête monto zo ko tona matanga yele eloko te oyo ole melisa ye ole sa ye asengo na transport ya ça c'était et mono bona bibembe e komika mbala moko eleka wana avantage to pesi ba koza moka na ba député ba loi wana ba voter et ça kitoko okopana bon likanisi na ngai ngapo na ngai ndeti tozima kwamba ba église etikana na position bongo na po to biso bandimi to uti koleka na souffrance to mona ta pasteur moko aider biso te to mona ta pasteur moko aider biso te ke pasteur abengi bandimi boya kozwa ta sakombi ya loso ata mwa vera loso esunga bino bandimi nanga po bozala bo uti na souffrance ezana na position wana en tout cas na remercier des chefs de l'état na ndinga de confiner biso na ndinga élever état d'urgence
en tout cas na minga koloba te nga po na ngai église ezana na position na bazana na yoy bazana nzambe basambelaki partout ata na toilette kobela koma nzambe akoyoka yo akorépondre yo ezaka ate ke po nzambe ayoka yo fo bafongo l'église comment na nga Adida. Merci beaucoup Adida Ningo ya mission Nicolas. Bon, likanisi nange ezali na mokano mais c'est président Ziwana ya kofongola na no bar à respecter. Ça c'est na bien respecter pour anini poto kemba ki na galère fort. Talebela ba inapti ba chômage koti na mboka likolo bar bakangaki. Pour na dossier non ya église ba pema. Bavanda nanu pona na bi bavanda na dossier nini puisque oyo na minute to lukana les évolution soki bakozongisa l'église to boyite bazongisa l'église soki bakozongisa ba financer pe mbongo na l'état pour esala honneur ya mboka mutungaka ay bakozi ba refinancer mbongo na l'état ba refinancer mbongo il peut ça na exemple pour to se sentaka déjà qui appartient à taxe ba futaka ba taxe ba je ba se pasaka na bar bazora ba mbongo nga moko na monaka selonga itake coopéra to vivaka ngo to monaka ba rezali moko boyezo kamba moi 10 travailleurs bazo travailler na bar bazo ko ça déjà mbongo pe ezo longola mo chômage un peu na mboka mais yebisanga église ndenge ndeko nanga uchiko loba liboso on a si que bar et on respecter ba geste barrière bon ba geste barrière ndeti na bar siko to ki ko loba boye pona geste barrière hein au portier kachine koto simbi boutin koyi ezoto sate c'est que pona nenga na moneli balongoli confinement na bango po koina e kachine yo kanaka te ponga na kolongola koina kata koina ngi na kachine idée ya malamu mais c'est président sui bango ba c'est les 15 idées ba pesi bango ya bango biso la part na biso chez les boss ngakumona ngai kasungu nabi na regrette nzambe wa batela biso wa pesa so pema oto pema ya ofele to so mona mbongo ti lelo bolo bake to fongoli baba to tikima mo église eza pasi makasi yo ya pasi makasi mingi po yo sepeli ne ba fongoli baba sepelo sala ba ambiance mais lelo soki Yesu Masia ye visa na okezongo wapi ozongo na ba to kezongo na lola et c'est anormal et là biso le préféré ba kofungola eza l'église olanda po nzambe mutabatela so nzambe batela so tito uti na coronavirus ti ba kofungola makambu lelo nyiso ba kete to sepele ba fungola baba biso lo sepele biso to sepele ba fungola l'église to kumisa nzambe wa batela so tito comme ti lelo tito zo monana oyo ba kete fungola baba ba fungola baba to comprendre te so ba za visa na bango na baba to yebita oh anga na succès ka pona bongo. Bonjour. Omona ngai pipigo bagandera. Bon ngana e pona ya ko prier le kamonde kwa ucho lobawa. To se plate po ba déconfiner pona baba banini mais fona to lingana nu ba c'est de l'église l'église. Ko to passer na makama ya maladi awa bato kufi to kumisa na kolo. Bon, donc comme ça, tu peux le cas le but pas ma bar ya kumisi ya question. Bon ça qui to côté. C'est l'opinion na par rapport à eh ezaka bien rapport à biso nyoso, ezaka rapport à biso photo prier que te kolo yesu asungi biso malade yango ko pe ko koma na suka pe mukoza mboka a déconfiner pe ça qui to makasi to sepel makasi. Terrain. Baba rene lekisi, baba ne lekisi bo bato azoyemba, bazo crier tout ça. Barozala pena coincé makasi par rapport à l'église pour ça 1 mètre peut pas koloba 1 mètre to ko kisango kaka yango wana pona ngai merci. Bonjour. Dans la commune à Bandalungwa. Bon. En vie nangai et que ba déconfiné na makambo mususu activité mususu ndambo. Bar et puis transport. Et dans l'église, c'est ça qui est l'envoi, il y a coronavirus, tout est. On est en démo, tout n'a tout. Alors, coronavirus, c'est ça, malade au Sahara. Attends, à point, tu as la portière, on a la portière, au rosalaté, on a coronavirus.
Toi, tu as caché la majorité. Est-ce que tout le monde a un taxi, mais ils font la portière des matins jusqu'au soir. Est-ce que Corona n'est pas monté? Car l'église n'est pas l'église des zones de Corona qui atteindre les bateaux. Non. Avant, ils font la baba et ils font l'église. Tokei, Tokumisin Zambe. Tokumisin Zambe, net le lobo, to lali, net to fait tarabo, nané na zéro, to sepeli dollar à veyoana. To sepeli, Tokumisin Zambe. Non, c'est ça. Ce qui est primordial. Donc ce n'est que ça. Pour ngai na bakonzi konza la erreur de eza vision et amoni asala ne yango mais selon ngai eza que d'une façon ya komi batela eza que il faut la tarabagan distance parce que ce qui corona réellement ezali pourquoi bazong ici transport na ndenge ezaki 4x4 na ban selon ngai tozala ne tozalaki 2-2 na catch hein na sima 2 et puis na baya sona tozalata 2 kande tozalaki mais église ine nanu ezonga pour cette église ezongi peut-être que malade yango ko zala kaka mais to combattre yango na ba prière donc c'est ça envie na ngande yango bon selon moi matanga il faut zala kaka bongo en matanga faut zala kaka bongo pour matanga eli biso dépense na Kinshasa matanga comme le la fête mutu akufeli mais bozo ya epa na ye amel sabino masanga ale sabino c'est pas vrai Kinshasa est baby donc selon matanga faut tika la bongo pour dépenser za rapé mukie. Ouais, bonjour. Ouais, maître Samso. Ouais, na sepeli na peso pe to sepeli. Lelo nyonso oyo esalamaka mutu nyonso asepelaka po eza lokwa effectivement bo esalami. Talaka ke to uti na ba souffrance ya ba 4 mois. Ba bitu misusu babala bazonga na bandako ba garantie silaki mais na moment oyo lokola ke salami boye ba compagnie misusu ebi ke ba koboya pe batu. Mais to sepeli na ndenge efongwami to moni ke ba activité ba réseau fongwama ba makambo ebele pe komi ko salama na moment oyo. Mais ba mois oyo elekaki tozaki na bandako na biso ba garantie silaki mais nzamba ko sunga to kozonga kaka place ko futile kozala. Oui, bonjour. Moi, monsieur Fidèle. Merci beaucoup de nous permettre de faire un micro dans biso. Quand c'est par rapport à des confinements où on a parlé. Oui. Pour l'activité de saison normale, la barre, le transport normal, nous avons plus l'église. Les 15. Quand c'est par rapport à. Bon, qu'on pousse à l'église style les 15, il y a des confinements, il y a progressivement. Le but est que l'église est si calibon. Mais au moins, bani na baba et puis ba okene na école et puis na ba université et puis église. Olane président mboka ndenge na sik discours na osolo ba. Lobia na butua totala ki biso nyos. A lobi bien des confinements et ça progressivement. Alors to bani na bar terrasse les 3 août tozong ça ba université ba école les 15 tozong ici ba église. Alors et c'est le ko déconfiner tout le monde boembala makote. Mais juste état d'urgence c'est salami oui c'est vrai. Les Français ils ont ouvert déjà au fond la minute. Alors pour la question là il y a une question réponse pour la église. Donc les 15 wana ils en ont ma bête. C'est juste vraiment aussi que respecter ma geste barrière. Juste à lobby na bar eza geste barrière c'est juste un problème il y a distance. Distanciation. Oui, l'État a des moyens à disposition. Il y a Koulandela, au côté, au Samibé, côté, ils ont peine. Alors, jusque-là, tu as vu que malade, ça détruit, ça tue. Alors, tout ce qui est une chance, il y a des choses, tout ce qui est dans le monde. Quand tu as lobby que tu es en première position, tu es en même chose, ça va sentir. Quelles sont les années par rapport? Bon, pour ma campagne, question tuninga, oui, c'est vrai. Tobo ite nzambe existe. Tokolo bateke non, ba salon pour nem sous toza ba cresseté. Biso zo sambela, bato ba ba kota ba terrasse ba ba, bango pe ba sambela. Alors tout sika o salami gouvernement eu décision
tosika nanu totala nanu juste makambo ndenge ekende eza mabe te. Bonjour papa, kombo na ngai Paul Paolo. Bon, moi likanisi na ngai par rapport à des confinements oyo ngai namonaki likambo ya maladi oyo eza likambo nanu ya spiritualité. Po na ngai moko naza nanu technicien na travaillera na bar, mais il fallait bapesa privilège nanu na kibonzambe. Po na nini? Oui, tondimi ba déconfiné toye na babar tomeli masanga. Est-ce que biso ba congolais toko respecter ba gestes barrières na ebité na ebiki ba konzi ba che ba disposition na bango ke poto se protéger. Oui, to la tabaka chine to sokola maboko, mais ezali kambu moko il fallait nanu ba se référer nanu omoni lelo so ba déconfiné biso eza vis-à-vis yake ba pasteur bazwa kitana bango na ba etando nyonso pona kolela katongo midi po kwa nzamba yo kabiso mawa pona nini to se référer nanu na bango te. Bon, eloko nga na lingana lo bakaka yango wana fallait to banda nanu na kibonzambe après to fongola babar. Mais ndenge peka bazui disposition fongola babar. Oui, biso to ba congolais ebele to koma ba chômeur makambo ebele to ko futa ta banda koute. Mais eloko eleki nzambe ezate il fallait to tchana nzambe na première position après mokonzamboka aya ko se référer na makambo ya babar. Bonjour papa. Comment on a eu papa Kaluchi? Par rapport à des confinements, bon, na sepeli trop na ndenge to umeli trop na mamaladi oyo esali biso mapasse. Mais na sepeli ndenge to komi pena na suka boye esali biso ma bien moi misala zongi to zongi ma misala na biso ba activité na biso zongi. Na sepeli ka mkonza mboka bon. Merci na epena ninga sali. Bon, eza makambu ndenge ba calcul na bango. C'est là que la nenge ba fond le malé ma pour ça là bien. Ils appellent malade de silité mais to biso mo to mi batte là. Est-ce que ba vraiment respecter ma geste barrière? Bon to ça est là pour malade so que ça faut to ça là. Oui, bonjour papa. Comment on est fidèle? Merci beaucoup. Quand il y a des confinements le début de bon, premièrement, je suis plus que joyeux parce que tout ça qui est confiné et Nabambo comme tout le monde peut pas mais Dieu nous a protégés et jusque là, tout traverser un moment difficile, mais tout ordre mususu et pesami la biso lobby que activité ezaki et kangama qui les lopé et fonga misusu donc on a tout ça vraiment nécessaire. Ouais, le bande mususu lui qui aux Nzambe en première position té. Aba au fonga longo l'activité c'est fonga premier. Comment ça beaucoup sont les 15 aux Nzambe en considération té au la première position té. Bon, les Kalsangé Korozala, l'État déjà, yendem taopé sa biso ba ordre quoi. To vivre dans ordre ya l'État. Donc moi nanzame déjà liboso na mokitoro le bakaza l'État. Bangonde ba opé sa biso ordre. Ba bité que non ba kangiango mais to zela sous nouvelle ordre par rapport ya ba église. Alors c'est pour cela que tozo zela kaka. Toza na likamote to do ba ke non té, les injustices, c'est ça ceci c'est là non. O ba fungoli, o pe ba bito zela. Tozo pension te kaka donc c'est un peu ça. Bonjour papa, maman Josie. Les cantines na sepe na kutute non $1 bozi bomatisi biso ba locataire tozongi ne pas ba parents biso tozongi pas ba parents moi to futa banda ko ezate donc passe ba kami de plus collègue bon to telela ka bango ba sa o bango ba moni likantina ka na moni e ba bino ya ba kitande $1 to ko futa banda kuti to souffrir dans souffrance donc comme ma case collègue nazo e baté tozo kende wapi tozo suka wa. Bonjour papa. Yasmine. La s'appelle le mukonzambo wana fongol mais elonga que tawele no prière no liboso. Tawele no prière c'est important. Pour te remercier nzambe pas battre les bicho belé ba kufi mais ba wele li ba
fallait pas barrer fondamentalement liboso. Magatu msala bango jate ba mtu besala ba bois c'est pas mal c'est bien mais vraiment wele non église non eloko liboso église ba wele liba ba déjà de mo uto sta ma awa makele la gogo no ba o je le kangama no bo putel ba suka ndeni parce que ma be fallait pas fond là bas fa ba wele na église non liboso fa ba wele ba reja tastima. Merci. Nous sommes arrivés na Souka. Il y a émission na biso oyo bolingara mingi amour du Congo. Pour amour du Congo ngai fani sosa na tambusaki micro na nga na bandal c'est Paris. Kandi na omi alanga type na bandal c'est Paris. Kandi na omi alanga petit na bandal c'est Paris et Ngana Zala Banda c'est Paris non melati hein cher ami internaute Maramba Webozonka pas nangai na amour du Congo pour l'amour du Congo boyoki oyo ba congolais ba lobby na place ya confinement na déconfiné de tozaki confiné na ne ba déconfiné biso alors ngai naza mingi na makambo lobate na telemi nanga awa na telemeli awa esika na melati nanga esika ba déconfiné biso esika toteka mbika na biso toteka mapa na biso pona tongo to melati na baba ka boya. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche ya micro baladeur na lobanini. Abonnez-vous massivement na Yalolo Swami TV, chaîne na biso ya kitoko actualité nyonso tout bozanango posa bozoyango awa na Yalolo Swami TV. Na pesi mbote na ba minyo surtout ya Yalolo Swami TV. Na pesi mbote na bana ya Yalolo Swami TV. Famille Swami nga na pesi bino mbote nazo pesa mbote na nga na bato balingaka ngai fani sosa bakisela nga calibre 12 po na lingaka ngo naloba nini cameraman na ngai alingaka na ye te ke baloba ye na pesi mbote sikozali mon réalisateur alingaka na ye te baloba ye na pesi mbote sikozali kaka cameraman et réalisateur na ngai ba gros bisous parce que na prise de vue ceux qui vont moninga nazo telema boeza ye aboya na yende baloba ye ngai Fani Sosa na pesa bino mokongo nanga. Est-ce que na koki ko pesa bino mokongo nangai? Kotalanga la mokongo te po koyebanga malamu te nga na lingaka mingi otalanga ne longi. Soki ne longi nanga ozomona nga bien te lo bana seka. Naseka kasi po yo mona nga ata na minu po minu nde référence ya Fani Sosa beauté ki bombinga nyonso to evanda nango na minu. Merci beaucoup na bato balingaka nga na ba o balingaka nga te. Na pesi merci na bandoki ya famille, merci na bandoki ya quartier, merci na bandoki ya nzinga po bino bolingaka na bino boyete. Mais lokola nzamba kotisanga na famille ya bonzambe nde na meliti lisusu. Pour Bible zolo banangai avec Dieu nous ferons des espoirs. Espoir nangai esika na tseka penza motema esika na sukaka na lobaraka kanzambe. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Seleti Ngo Iefa, ma maman chérie, maman na Divine Kembo, maman na Lauriane Kembo, maman na Bénédicte Kembo, madame Pépé Kembo, mon père Pépé Kembo que je salue, mon papa. Je vous love, toute ma famille, je vous love. Na pesi mbote na la blonde ngoma mama leki na ngai, na pesi mbote na Marius Monema mobali ya la blonde ngoma. Bébé 60 ans, bébé Aminata Monema, ba gros bisous na bino. À suivre, lumière, lumière. Monanga Innocent Swami Yalolo Christophe. Soki olingaka ngai, soki pe olinga no ngai te. Kotaka na YouTube beta Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV. Cliquez na s'abonner. Pardon. O s'abonner na Yalolo Swami TV. Et o salanga bien. Et o salanga elengi. O salisangai. Yalolo Swami TV. Na lingina mona bino ebele.
wana posa otala théâtre olingo yeba actualité ya mboka wana posa oyeba makambo ya musique kota na ya lolo Swami TV. Peuple congolais, Congolais partout dans le monde, bisogna tous s'abonner massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, ba télé-réalité, ba émission, ba théâtre, ba gag, nyonso etali comédie à RDC, s'abonner massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, mon pepa sika. Yalolo Swami TV, check. C'est pas pareil. Ok, s'abonnez-vous massivement à la chaîne. Oh, il y a Lolo Swami. Il y a Lolo Swami. S'abonnez-vous massivement à bien. Vous verrez vos comédiens que vous préférez dans la vie des natures. Donc, s'abonnez, c'est bon. Na mokili oso mutu boyogelanga ngaite. Faut yogelanga pour un petit frère Jésus-Christ. L'homme qui n'a pas de microbes. L'homme qui n'a pas de péché, mais bon, c'est la ligne. Vous s'abonnez à Swami Yalolo TV. Hein? Abonnez-vous massivement à Swami Yalolo TV. Vous s'abonnez massivement à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV nde makambo, nde masolo ya kitoko, nde ba émission, nde ba théâtre ya kitoko. Vous s'abonnez massivement. Bisous. Na bino nyonso. Eloko kaka moko nazo senga bino. Eloko moko. To s'abonner na Yalolo Swami TV. Eza chaîne oyo ezo lakisa biso ba théâtre ya kala. Vous s'abonnez massivement na chaîne na biso ya kitoko Yalolo Swami TV. Boyebi Yalolo Swami TV. Boyebi ndenga komaka. Boyebi film na ye, boyebi chaîne na ndenge zalaka. Apesaka makambo. Vous s'abonnez massivement na Yalolo TV. Yalolo na biso Yalolo na biso moko Vous s'abonnez bokoto. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. Abonnez-vous massivement chez Yalolo Swami TV. S'abonner, c'est TV de makambu Yalolo Swami TV. Ya biloko ba niveau sko alikolo Yalolo Swami TV. Babi Yalolo Swami TV nde makambu babaki yenda kofongola chaîne te sia Yalolo Swami TV nde makambu babi bafwani ya Arlette bulinganga mingi Arlette ya lisusu awa aye lisusu na Yalolo Swami TV. Bo s'abonner vraiment ba film kitoko ba gaga kitoko makambo kitoko bino bolingaka bokutango awa na Yalolo Swami TV Onde TV ba film elengi ba gagi ya gu ba film ya sukali oyo kozongisa bino donc oyo epesa bino plaisir bo s'abonner massivement na Yalolo Swami TV ya ngonde makambo Yalolo Swami TV. Donc il y aura tout là-bas, il y aura plein de choses. Donc vous s'abonner massivement. Je vous invite tous à s'abonner sur Yalolo Swami TV. Basala basit bakosa vieille, ba garçon swag baye. Ah ouais, ça likambo expression corporelle, faciale, diction, Hollywood ya Congo. Na Yalolo Swami TV. Yalolo, umela. Yalolo, umela vanda na kiti na yo kwa, vanda na kiti ya mbende na yo. Awa toko lata bilamba. Awa toko jouer. Ndenge nanu ba jouer te. Yalolo, Gilles César, capitaine de l'équipe, acteur principal naye. Yalolo, naye. Bana poto. Rendez-vous ezao. Premier film, et la dernière film à filmer au moment de la featuring. Nebo s'abonner à Yalolo Swami TV. Quand on parle de Yalolo Swami TV, c'est que les condina bango, mutabanda ba makambo wana. Yalolo blague que Yalolo Swami TV. Mona ba dimension ba film, pour vivre ba dimension ba scénario. S'abonnez-vous à Yalolo Swami TV. Yalolo Swami TV, makambo.
kala filme banjo salela kala filme banjo salela kala filme banjo salela kala